Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement. Et voilà, notre caméra tourne déjà, mesdames et messieurs. Bonjour, bonsoir. Là, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez de partout. Merci pour votre fidélité, confiance et surtout les abonnements chez BioNews Télévision. Et comme d'hab, moi, je dis toujours un grand merci aussi à mon sponsor officiel. Là, c'est FBT Misalande, Papa Paul Fikipo, Maman Nathalie Fikipo. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre Dieu, lui le maître des temps et des circonstances, lui qui nous a fait vivre depuis 6 années-là jusqu'au jour d'aujourd'hui. Si nous sommes en vie, en bonne santé, en équilibre, parce qu'il a dit un mot. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à ces grands messieurs, ces grandes dames, au Bota Labiso de partout, au quand même, féliciter Rabiso, pesa Rabiso coup de pouce tabango, c'est Rabiso qui est non salabo pour mon salé Kendali Bosso. Un grand merci aussi à celle qu'on appelle Naomi Miss Mongo pour l'assistance Nayo. Merci beaucoup. Et pourquoi pas aussi dire un grand merci à maman Célina Kilolo au Bata Labiso et bon guérison nayo Célina pardon maman Lina Mavinga 15. Voilà, au rythme des actualités na laquelle bino la bec non na matanga toko meka kotala likambo moko la manière dont ils ont tambouissama. La première bino tous un artiste comédienne nos famille to bandoro beteli solo par rapport il y a la réalité où il s'est présenté au jour d'aujourd'hui. La première bino to kuta na bango to beteli solo to panzanteke to sombikisa makanis. Comprenez? Corps bimaki o wapi yande kona biso atika biso ya dadi di kambala. Bakunda kiye tozaki na mawa biso no sotomonaki la manière dont organisation Salemaki, tu as évité pourquoi? Le pourquoi tu as évité. Du coup, c'était le vendredi, tu as qui enterrement, tu as qui entre ciel et terre. Tu as dit que tu as dit tapis rouge, le monsieur bio, tu as dit que tu as dit bandako. Vendredi, tu as permis de ma bibi, comprenez, on était là au four au moulin en cheval. Le vendredi, le samedi, c'est bon. Et le dimanche, n'a pas quoi to beti ah molongani. Il y a papa na biso dadi di gambala azali banda yanda ko ya molongani. On sait pas pourquoi. Ah, on se pose des questions de part et d'autre. Est-ce que pour ani salami bongo, est-ce que ezani to ka kiba pour bele lo banane lo bamaki. Ba msu balobi o kutimba lobi kuna soki mama Zizel, il faut bimana na mwasi ya mona kasinaye. Mususu babigu na otemmo ezate fo basala boy mususu balobi donc makambo bimaki mo ebele mususu balobi makambo bimi ebele o wapi tozoko kate ko se totelemela wapi. Voilà, comme biso to vivre en rumeur il faut tout quitter vraiment sur place na souks to betali solo to panzanteke. Voilà pourquoi to mesana kozana ernio so bomona ba élément to zaina e bo féliciter qui pe mingi non. Notre frère Ozoloba bien courage pour féliciter qui est net zongi soupa na yé les petits frères biologiques, je répète encore les petits frères biologiques il y a dadi di kambala motanzela te moto so ninte mais net zuye les qui na yé ka to mesan ko solana yé gosse di kambala ou wapito mekapekto aibisa biso parce que il y a des moments ba obenganga de partout Daniel lukzwana gosse zoye maman Emily Iboko zoye bosola non ezani no juste. Voilà pourquoi lelo andima ipe gosola na biso na micro na biso neto ça qui est forte mais qui plutôt ndeko gosse et ndeko gosse à se présenter. Merci vraiment. Si nous parlons le même langage avec l'équipe technique, on peut déjà balancer les images pour recevoir notre invité d'aujourd'hui. Il s'appelle Gosse Dikambala, le petit frère biologique Yadadi Dikambala to panzantegene to sombikisa makanisi. Ndeko Gosse boni. Ouais, bonjour gars. Bonjour Daniel Nazabien. Qui m'ezali nango. Ouais, l'angolo nzambera. Moi faiblesse ça par rapport à Bamakambu et belé mais ça va. Non moi ça va, nzambazali. Voilà. Émission moto ça qui dernièrement ben nanga nazaki un peu trop brutal mais bah été les pourquoi parce que vous avez qui vraiment maladie, il fallait qu'il a boosté on a maloba pour au fongwama. Ouais, vous avez raison. Moi, il va la rabiso à Monica Yosali, mais c'est pas pourquoi.
donc air mo faut couper respect. Mais Daniel le komi le ko la neti moi. OK, ça dit mais ça na bongo te. C'est évident. Mais ça na bongo te mon ki on ndeti elo moi sika pona bango. Donc air mo pesa nga rapeza la bongo ça rappelle bien. Mais ça par rapport il y a état santé na zinga ki au bouger mon ke pour le bapé bien. Voilà, état de santé na makambu tout ça donc fallait kara o memelanga bon. OK. Mais ndeni makambu ça va après l'enterrement ça va? Ouais, ça va kolobara na monoro parce que yozo mon internet yerno sondenge ezo pela moto donc voilà. Yango moni vraiment tango bengenga moi que tout ça l'émission ko tuna butu la bangi na Daniel Ernio son aussi ça momna zo sala en tout cas na roya parce que on a promis les gens qui yo promettait que pe batu que non après kokundave ozonga lisusu poto sola donc ndé au promettait ki bango ndé to réaliser ngolelo. Voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. Il est là avec nous, il s'appelle Gosse Dikambala. On va prendre le temps de passer encore des beaux moments avec lui. On va essayer un peu de s'échanger par rapport à l'actualité. J'espère que vous ne serez pas déçus de partout. Un grand merci à celle qu'on appelle Mimi Lubika, les regards d'une femme responsable. Vous nous suivez depuis la ville-province de Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo. Comme je vous ai promis que Torozalana Gosse Dikambala, voilà, Lilo se retrouve encore naïe. Et nabi ke bota la émission na Bionews télévision bota la yango pe na Goldby Star donc bota la yango wana et ça la pena bien mais avant to banda liso na biso na tuna mo mukie question na biso pas il y a Gosse Dikambala. Gosse, est-ce qu'on peut dire oui à la réussite il y a organisation ya matanga? Ouais, biso na ngambo la biso na famille moi je dirais oui parce que bembezara que ce qui mutakufi faut beaucoup ndaye comme tu akufaki to lele to kundi il y a une réussite ce qu'on a est-ce que ba question na yo pour la répondre. Et ben, en fait ma question est par rapport il y a ba norme par rapport il y a mutu pour encore rendre ba dernier hommage est-ce que c'est bien bon et l'équipe bien nengi ko salama en tant que le nom de Dadi Dikambala garçon bio tapis rouge Tutukitomina et avec les atouts, les savoir-faire, tout ce qu'il a eu à donner durant sa vie ici dans Mbokanaï par rapport à Moussala Naï. C'est bien bon, il y a c'est oui avec l'organisation. Voilà, il y a un autre épisode, oui, parce que sur l'anda qui même veut ma soumu na souka makambonyo so a remexa qui batutu parce que le bara vaut mieux voilà c'est ça. Donc pour nangana le bravo na batunyo so soutenir biso, merci. Na makamno so ndenge lekaki, merci pe na ba comédien. Merci pe na batunyo so bayaki ba maman Olive, ba maman Denise. Pourquoi pas merci Penayo parce que Wandoz a toujours nabiso donc matanga il est qui bien donc voilà matanga il est qui bien voilà on va commencer maintenant par rapport à ma question nga bena na question te ba question non son retour na uti pas bandeko batala yibiso depuis un moment et ça bandeko batala radio news télévision ba question na bango yango ninga na yenango question pour nous il y a ko joie rumeur comme on a polé, tu vois l'information il faut que on abrite au traité après diffuser donc que na rôle kana TV te bandolo baka maramo bu na yibi mutuna makolote le quoi toujours tozo me kosana yo après yo to me rappel au na maman Gisèle parce que maramo to moni comme le roi des camps toujours batté marambo nengezo kendele parce que avec le ndeko Chiko Pilou les agitants no style to moni koko bikotele mais non tant ndeko Dikamba les leki to mona ki non kutu avant ba kunaye déjà neko eni aindi saki dikuta ba kundi to ki ndeko Gisèle ya monta bandana na yo petit frère nae mais ba kundi ya dati le vendredi avant tout que non mamba eni ya ba maman Gisèle ba kundi ya dati vendredi mais na enterrement voilà tout le monde est prison sa famille c'est vrai non famille zalaki famille zalaki ou ba kendo ko kunda ndeza famille zalaki tout le monde était là famille zalaki mais d'après autant ba kendo kunda batu déjà na tombe il y a des gens au bazar qu'on a pour assister ningi bazo sala moi makasu mais il y avait personne hein non ba makasu par rapport à quoi le mukilo la précipitation bazo ngandako makambo wana ya koloba mutakufi wo boira soki tsa sans pourtant même koloba gosse même ko assister ko kunda ya tina suka batala ni bache to mona présence na binote et to zalaki parce que biso ndemba to memaki corps y avait na nina cimetière donc on était là biso tout to zalaki donc sauf personne à part car bato yo bakukara na bango te que non amona nde ba ko tsande ko na libulu au kokatende batika laki mais on était là
grand frère Alboso Zalaki, Ami Bala Zalaki, Ami Balé Koutounde, et pas ça dans la fédération. Azaki paye la voiture aux fédérations, puis ça qui a même pas battu dans le cimetière. Merci beaucoup pour la précision, mais quand même, la caméra bien utilisée, et mon avis, Batou Bazala qui était, moi, peut-être bon, Mikindela y est déjà. Voilà. Merci beaucoup. Mais Gos dit Kambala, n'ayébité. Organisation et salami. Mais, selon les artistes comédiens, parce que tu es un tongo, tu nous lever du corps, fait salama. Bissot, tu as une morgue. Quand on a besoin de morgue, il y a un stade de Indi. Tu es ni dans Indi. Tout ça qui est fort, tout ça qui va transport, tout qui est dans le terrain, tout ce que mon a oui c'est présenté qui. Tout le monde ba maman Ibakata, ba maman Gabriel, tout le monde ba Tebele Bazaki, le major Bisadi Dazalaki wana. Organisation, la manière dont ça l'a mis. Parce que à peine même auto que non c'est bon, ils ont une réussite. Mais tout comme sur place wana, désordre de Salama qui wana c'est dit à quoi? Non, bah tout l'air ngana ya ki wana na kuta ki ba comédie ba lobby ba bloc wana ba chila ki dadi yango te. Bah comment on appelle ça? Ba chapelle, ba bloc wana tout, ba chapelle pour ba kuta ki ba chapelle wana ba bien ezabienté par rapport à il y a personnalité à Dadi. Donc sur scène na rozonga na lo baboy. Moni biso to ba connaisseur té et logo ya logo ba funérailles wala. Moi je suis chroniqueur comme vous. Moni Léon a qui ne comment na ba système à ba agence. Ceux qui voilà moi moyen na bino mutakufi bo kendeka na agence moro o ekosala la bino organisation nyonso wana par rapport à montambongo bo pesa. Alors biso lokola tozala ki na grand frère Moro il y a quartier axa professionnel na makambango parce que ça professionnel c'est ce qu'il fait PDG Fiotiomo je sais pas si au koyeba azave moi comment va na poto agence na yezalara na face à Kakokolo école ya Kimbuta sosane cho pusana au mona kaka bani na ba funérailles yezalara wane belé boy bon comme bablo on est à importer autant la blom soupe li banda mboka ya kanango tangu to comme prêt ya koluka ko sala ba makamba dadi to kende ki verrier directement parce que panaye to be ke to zo bloka bien to yebe ki panaye na ndenge ya relation to zana yango na ndenge dadi azala ki na ye to yebi ke ceux qui a juste charge nango a ko sala makamba bien omoni alors lelo to sa no émission na butu lelo avant na ya panao je me suis renseigné par rapport ya oyeba combien les oba pesa qui est kuna pona makambwana nyoso wana parce que na qui vraiment la ba précision nyosté pas fait tinde ba sola qui pour ça l'organisation nyoso ya dadi na dignité ya dadi ndenge ya ndoko lo ba kina ndenge linge zala dadi zala kinaye ba pesa $5,500 à cause la organisation nyoso rien ba bloc on nyoso bomona ki on a ba chapelle tout ça sauf kaka oilo ya opesate izaki ba kit na $5,500 wana de l'euro ya opesate izaleka juste ba kit nde ba débrouiller bon ndati biso lokola to yebi ke pa fio tsaza eza professionnel bulumsalo ya salaga yango soki ya ebisi biso ke moni cercueil on a pesa bino et da cercueil mo bateka angolais mususu $3,500 mais pour na dadi na $5,500 bo pesanga na ozopeka cercueil ya $3,500 na ocha biso to ndima ozo comprendre parce que to yebani na ye bien to yebi ke pa fioti musana yango wana yenda yebi makambo yebisa biso on comprend balobi katafalo bachela ki da deza mukie Daniel eloko munene nde mutezaka cher te eloko koza peka mukie mais ça plus cher par rapport ya oyo ya munene on comprend na ko yebisela mso pa fioti eloko na yo teli dadi elegi mukie boso yebisinga ke gosse o mukie wana ndeza na ba or ngalo discuter ndenge nini parce que za yende mutu ayebi makambo yo azo sala aza di domaine voilà yende pa pesa ki $5,500 pona asala organisation ya oya cha bablo ko wana nyoso ba décoration makambo na tout bu mona ki wana
pour na biso na famille na mbongo to pesa ki pa fioti na biloko nyonso achaki biso to kondima to bi bon ye mutatie yenda ye ayebi parce que ça domaine na ye yenda yebi ki na personnalité ya dadi il faut na chela ye eloko boye na dignité ya dadi faut na chela ye eloko boye donc c'est ça o eleka ki yango wana donc voilà o eleka ki vraiment yango wana on a remis l'argent na agence et ya kosala musala nango agence ya mutu to pesaki aza mutu oyo eza professionnel et makamyo sa sala rara yango wana c'est un vieux qui on connaît très bien c'est un vieux to roi pe wando landa na simate auto to poignarder te ayi vieux to zaki na confiance na ye asali pe kosala na ye ndenge to mona ki wana isala maki donc on a rolo bano yango wana. Parce que par rapport à l'espace, parce que non, na espace n'engezaki mukie, na n'engezaki mukie, makamuni et bon, ça dit même pas de yaba orto banini, mais comment on a quand même mis par rapport à l'organisation, nous sur matanga, oh et ça la maka de vie que t'as la boye, il y avait même des différences au bando ça là, na ma comment c'est que ça on a différence, il y a matanga et on a biso chico pululu, la manière dont organiser qui, na matanga et on a biso dadi di kambala, parce que non, oh et ça qui n'est et l'un bande qu'on a bino va lobby bien abi organisation parce que tout le monde bazo condamner famille tout le monde to baba famille tout le monde noko papa kulutu papa leki mama leki tata moi si bazo généraliser mais il y a famille na bino ça qui ba déclaration mo abi non botika ko condamner famille et ça famille je peux dire restreint. Il y a dadi di kambala quand on parle déjà de restreint tout le monde a ba gosse di kambala bwana kati ba nanu bozana kati ba grand frère nyonso donc ba o ba botami di bumu moko il y a tata na mama il y a dadi di kambala nebo sali organisation mabe p selon les rumeurs je parle par rapport aux rumeurs nous sommes là pour des précisions selon les rumeurs bosala qui compte bloqué parce que ba pesa ki bino mbongo bosala qui compte bloqué pendant 3 mois. Parce que tant qu'on mis sur place, na lié au faut pas exposer dans martyr. Autre ando le la to senga, ba lobi que non ba boy major bisadi dîner abimisa ki mbongo. Pour ba renforcer makamusu soigner qui sur place. Mais ba boy ki nanu ki boy exposer corps wana. Je sais pas. Là ils aki depuis que tu na butu, il y a mercredi. Tout le monde qui quand ba pesi sangwana ba mimi ba katafak le kuna ba ke ba chapelle kuna ba sala installation ba boy ba lobi que to ba rambo te faki ba pesa mbongo donc mbongo même ya ko pour ba installer ba biloko na stade de koma ki soki ndente datsa kanga maki ba to so bazaki témoin et du coup na tongo ba mona makambo wana ba intervention yemi de part et d'autre ba pesi ba mbongo ne ba ye kozwa ba précision ne ba bando sala ba installation yango sala ki cause que corps et bimana retard vrai ou faux? Non par rapport à la place ezako tu famité ndem tu fallait la place ba tu pesa ki place eza ba comédien parce que là to so là gina ba comédien biso famille to se ba comédien ba lukla biso ka juste place auto ko exposer corps donc famille na makamba place ya martyr wana toza vraiment dans les kambote biso to ndai kozela ba comédien nde ba biso ka que non bo ya ko exposer corps a dadi awa. Vous comprenez? Alors, ndenge ba comédien ba solaki na ba stade de martyr, eza bango nde ba sololaki. Biso to yaki ka poto constater que non, logo o isalemi a izabo. Le quoi dada ndeko na biso. Comprendre? Le quoi dada ndeko na biso. Le quoi esenga ki ba intervention musu c'est ça la manatongo wana. Parce que so ndeko zela ba comédien nde ba yipse po ba yaki ba comédien nde ba yipse so chaki non place eza martyr. Vous comprenez? C'est pour cela biso déjà l'air tout le monde qui est martyr na butu na wana déjà un mot tourné d'ako tika biloko et kota ki na ngope bon comme on bika na ki kongo ngope kande to loba a mutu nyonso so yiki ka kamumbongo mo izana yepa lenga galia après ko solo na ba comédien na butu na ngo bomba bimisi biloko libanda. Vous comprenez? Alors que ndé ba solo ki makamno sosi ba sa ki close ke elelama wana na tongo na ngo ya wana grand frère azonga qui na suna ba 5h pour vérifier qu'est-ce qui se passe au juste parce que ba comédien ba qui déjà makamunyo c'est déjà c'est bon faut ba chai bembaladi ah ce que bomi sur bureau pourquoi on fallait pas ça sur ndeni à ce moment là le roi major azala qui n'avait sur place ezaki urgent il fallait ba solution R1 et la personne oyo azala qui ko gérer
mbongo oyo bapesaki azalaki sur place te parce que ye mpe azalaki na bamakambo mosusu ala sala. Alors le roi major azalaki basoli na vie non pesanga to futa nanu comprendre to futa nanu comme ça makambo esila tozala assuré po ezala te ke ebembe eye mekota te comprendre nde apesaki en attendant moto asimbaki bambongo aya comprendre après ba solution mosusu ezwamaki par rapport ya ko rembourser mbongo ya bato major. Vous comprendre? Vous savez dans l'épisode de bana tozaba na kinto mi monde ezalaka ata ba boulot na biso lona ki sasa soko lungo kin ozwa musala ba biso kino yo folie salana. Vous comprendre? Mais yo zo kende gona po ba peso musala. Vous comprendre? Mutnyo salinkara alia ezate ke ba négliger ki place on a te biso tozaki censeur doit place te. Nazo répéter ezaki ba comédien de va pesa biso place. Bango ne ba biso place à martyr. Mais là to moni que place en ya martyr ba comédien ba ki biso. Et comme ko senga suma mbongo biso mo famille totale ni to ko sala pour que tous solution parce que dadi c'est notre frère. Ata kufia kozala rendre on a biso. Tim ko to kufa to no betara li solo que to ngina on a biso mo dadi azaki artiste comédien akufa atikila biso bana ba leader ba tegra ba dati ba Julia. Vous comprenez? Donc c'est un peu ça. Mais Lilo est dérangé parce que Lilo beaucoup mis vraiment mal réputé par rapport il y a l'organisation de Ronabi non parce que même toujours moi je pars toujours dans le rumeur hein pour la zone pour ça biso ba précision jour même il y a levé du corps le même jour boza la boza kwa mbomé le même jour boye tout costume dans le rumeur hein non précisez bien boye costume oyo kumu ya papa yaki nango boye na costume na bino bokoti ya dadi boye koki ete apo boye bo se rattraper ka bozongeli ka costume akumu ya papa pe ya dadi le même jour déjà zo pour là il paraît que boamboma le même jour yango qu'il fallait que abanda ko pour la bongo c'est toujours vous les dikambala. Non, Koambomé veut dire les mêmes jours, c'est-à-dire quoi, la comprendre, les mêmes jours, il y a Nini. Non, le même jour, en fait, le même jour, tu as côté mort parce que le même jour, sur baké na mort, Amboma raté. Batika 2 ou 3 jours, ne boké bourré quoi Ambomé. Mais bien, les 2-3 jours, on a boulé qui s'agit de boké nagité, boyo que des jours, il y a levé du corps, Ambomé, ce qui n'attend, n'a pas rumeur. Non, c'est faux. Non, tu sais, c'est le mot de des années de Ronabiso. Daniel Pes, tu as des détails au yébité. C'est notre frère. Pas soto yoka. Attendez, le bata mutumoro yoka pas soto yoka te. A tika la te. Dadi a Koufi lobi nango. Vincent Chili joue leki na ye. Mais Vincent faut l'ongler na makambo pour Vincent za na makambo te. Parce que Vincent pena lo bay que ba écarta qui est na makambo. Donc vraiment Vincent awa to beta pena lisolo ba dikambala parce que ba bi pena eza famille il y a bon ba famille ba botamina ye libo moko tata moko to ba gosse dikambala ba nanu ba ngoni mbasali makambo nyonso. Te ngasko no nazo beto lisolo te. Nazo expliquer makambo ya ndenge ba chaki ve ne ba mboma ki ve. Tu vois? Na beto lisolo. Na expliquer yo nde ba bomba mboma ki ve. Lobi nango va kufi lelo. Ba ngono so ba utaki morgue. Ba ye. Lobi nango ba sali programme parce que il voulait pas que makambo nyonso donc lobi nango hein Vincent Chiluizi waza leki dadi nanana di kambala waza pe petite sœur dadi waza laki ko superviser mbongo oyo mama Denise apesaki na voiture à Vincent bakei. Si je comprends pardon, si je comprends bien, Mbongo sur le 15 000 $ au maman Denise Aremetaki parce que Bobaki que maman Olive a payé qui l'autre mais ils a qui géré pas ya Nanou di Kambala. Voilà, ils ont un Mbongo nae. Mais à checker on a compte bloqué. Non. Ceux qui n'ont pas checké mon compte bloqué, bah funérailles on a ce que salami comment. Na Mbongo ni. Puis surtout am son à l'artiste. Donc, si je comprends bien, à part le 15 000 de maman Denise, il n'y a rien. Écoutez, de part et d'autre. Non, écoutez. Mbongo est outil nulle part.
Même la cotisation, il n'y a rien. Il y a nulle part. Makambo nyonso et salami na matanga dadi et bimika na $15,000 wana. To koma. Oui, continue. Pour éviter le pire, Vincent a outaki pena na ndako na etiki mamuna zo sala. Aye pour ki matanga ya na ye. Azui na nu ba kei directement place oyo faut ba futa mbongo pour ba mbomeve. Comprendre? Ba pesa ki mbongo wana bu bazui ba facture. Vincent bazongi et ça écoute que Vincent jour mususu kuta zonga sur kuna yemoko pour attestation de décès. Hein? Pour fallait ezala. Comprendre? Donc ma camarade ne soit ça là qui est bien propre pour ne pas que ezala ba jour au corps et que bima ezala un peu en désordre. Basala qui est na bolingo nyosa ne wana bango. Vous comprenez Daniel? Et donc ba futa kimbongo wana et puis bah qui bazou attestation de décès bah inango parce que ma ramsou esenga qu'il fallait ezala. On comprend. Au bah moment qui vient le même jour il y a intérêt non. V faut ta la maladie ni na kufi nango. Ce qui va comment qui kopola eza kopola ka directement na cercueil té. V azaki na maladie nini ou ebomi. Azaki na tumeur à cancer. Donc c'est-à-dire que cancer wana e bana déjà même ko baby sa babilo mususu ba organe mususu na kati déjà bana ko polele raza vivant. Vous comprenez mon frère? Déjà l'air azaki ka vivant babilo ko na kati bana ko pola. Bref, l'air ba sali opération biloko ba bimisa ki wana ezaki bien té. Na nzoto na ye. Vous comprenez? Donc c'est évident que tanga kufi abanda déjà ko awumela té na ko na ropola parce que azalaki na cancer l'estomac ezate que po ba mboma ki na retard non ça c'est faux. Ils ont noté qu'il faut parce que par rapport il y a maladie opération ni salama qu'il fallait kaka et salama bongo voilà mais par rapport il y a je parle de rumeur hein, pour éclaircir biso parce que ils ont l'obama bongo gosse boleli ya na bino avec le cercueil à $400. Le sabiso que notre président Fioti ne mutu a joué qui mbongo nyonso donc bablo nyonso o ça la makiwana bino boye bien ngoté bon ya bino bo pesi mbongo vraiment même pas suivi ya Hollande que non cercueil oyo nini oyo parce que tout le monde en parle cercueil à $400. Daniel au moni na Congo particulièrement na kin toza makasi na copier hein toza makasi na copier. Ce qui opusani permet na cercueil ya dadi o bakondela yi dadi obeti yango tabwe papa oyoki yango olongwe wana kana même cercueil wana ok na bakota babongolo okutaka même cercueil mais so obeti yango oyoka onde morte vous comprenez oyoka onde morte biso avant que ne pas Fioti on a fait la journée mobimba tout ça 4 tours il y a vérifié tout y total même cercueil tellement oh yango kati $400 on comprend tellement tel bien il ça 400 tout long là tu es papa Fioti et tu coûte même cercueil hein pardon papa Fioti $2,800 mais au sentir que mais yango ka moko mais tu tellement bien au sentir que notre tes en démonté. Vous comprenez? Et so talongo pina bomo la kete ande mo sika so talongo na musika au monde on ran elo moko parce que là to kende papa Fioti on a eu le temps de vérifier quand même cercueil la xabiso abi os importé na peso izana priyo quand même cercueil avec ces o salamia izana priyo vous comprenez? So talongo mon on a une différence c'est pour cela tout monde qui mieux pas moteur ou la vérité pas Fioti aza mouvé quand on a le bano c'est to koli na maboko na bango on va gina venir ya sando absolument gina parage ba pene kangama ba o ba yebi donc tout monde qui que to pesango et pas naie a ressale le roi bien donc voilà donc au démentir en gros ils a le kuta qui ils a cercueil il y a $400 et ils a au-delà on ils a juste ba rumeur bio na benga ki manana ye moto
azalaki kozwa ba facture nyonso parce que ndando superviser mbongo ko superviser mbongo c'est-à-dire quoi mutu bato na tâche na bango on comprend ya simbi mbongo mais bato na tâche na bango ce qui exemple yo ke ko somba cercueil o yaka pa no bine bon to moni cercueil em sous $2000 exemple pesa 2000 ya jusqu'à 2000 à seni à pied yo ke yo sombi cercueil o yeli ba facture ya ki na kaye na ba facture par rapport à ba mbongo oyo bazo izo bima azo koma na ba facture parce que na famille de tout cela qui après so ba kundi makambo tout faut ba sala na calcul ba sala bilan abimisi combien etikali oso comprendre combien etikali donc azalaki immobile azalaki avandaki statique place moko biso todo bima toujours kende bato bazaki na batache bato baki na batache bazo ya pa na ye olobi problème na yo ya zumbong apesi yo yo ki osali makambo yo fo sala oye ozongiseli kaka juste facture na eloko yo otiko sala c'est ça. D'accord. Mais nanou mutazaki na organisation nyonso moi ba mot d'ordre mambongo ko gérer c'était elle. Voilà. Merci beaucoup pour la précision. Messieurs, dames, nous évoluons toujours dans le rythme. Il y a entretien avec notre frère gosse Dikambala, Ninando Lubakaka, Lekinae Yasuka. Mais, tu comprends, Makambo Salami, où il est qui, où est l'Obami, tout le monde en parle que bon négligé un abino. En toi, tu te dis quoi? Daniel, le monde dans sa boye, à ta sope 3 millions de dollars. Hein? Et ils sont bas, bon moyen à ngati. Vous comprenez? Et ils sont bas, bon moyen à ngati. Dadi, quand il a tué, c'est au plus de routine. Et surtout, bino badikamba là, parce que les lots te comprennent que ça bino ne badikamba là, bo sali makambongo mabe, bo honoré te bo négligé ya na bino, parce que babito charge famille mo bimbate. Tocha ba no côté tocha niza ba dikamba la ne mutu bazala ki na gestion ya mbongo. Donc nanu dikamba la ou aza système mutaliboso, donc tout le monde a payé na yo gauche aux ana kati ya organisation wana. Selon ba dire ya la famille pe ya bino moko. Non, écoutez, non le baboye. Ce qui bon, ngala kenango momulai, parce que place au mais mangala on comprend ngai. Parce qu'on a compris, parce que non mais on a compris que donc tu m'as dit que tenir na biso barugueur ya pamba ko nobako noko o yaya o cousin o cousine nzo nika baleki ya dadi na bande kwa dadi o baza pena na famille restreint ni mbasman mambo. Ya on a une expliquer. Ozo kamusa biso. Daniel on a une expliquer. Faut qu'ils a élargi gosse. Non, yo on a expliquer. Ba di kamba la pe basal na bango lokote. C'est-à-dire quoi? Na emoni place nini to mais na place nezo kotsa mobolo. Parce que mutla mutu yambali kamna na ndenge na yi. Daniel mumta muna raso muta lobby, mutla mutalinga traduire wango na ndenge na yi. Parce que déjà na vanda ina mo batindeli ngai lien moko ya direct Vincent Salaki. Nga keka tout droit. Voilà. Nga kena nga tout droit. Mutu moko déjà a sindelaki nga lien que tala makambo Vincent lobby. On comprend. Alors mutu na mutu kana chepso mta comprendre mo na ndenge na ye. Tant nga batindeli nga lien tonga na tali. J'ai vite compris que Vincent Aoloba alumine ka bref. Abonné ko kena ba détail. On comprend. Vincent Lobine ka bref que soki bozana posa ya koyeba makambo nyonso elekaki wana botuna nana dikambala. Ya bref. Parce que azana na posa opesa bino ba détail te. Botuna ra nana dikambala parce que pourquoi? Parce que ayebi ke nana dikambala azana ba preuve oiza solide. Que so botuni parce que yende mutu azana ba facture. Yende mutu azana ba makambo nyonso. Oiza que soki Daniel omemeli nana dikambala micro lelo ke nana tala balobi nana ko kota na ndako na ye to na saki na ko fongola bino Daniel omoni cercueil facture nango yango omoni loko boye facture nango yango
omoni eloko boye facture nango yango dane tosala notre calcul na biloko nyonso na bafacture nga nalakisi yo ozo comprendre combien eza awa oyo sommation esali combien na mbongo na dépenser faut natikala na combien ozo comprendre c'est ce que Vincent essayait de dire aux gens comprendre mais le quoi alobi yango na mukuse le roi alobi yango na mukuse na mutu a comprendre yango na ndenge na ye. Non, on a compris que c'est le Dikamba l'année Basali Bongo, c'est ça. Non, Vincent fait partie de la famille. Non, moi en fait tout est m'écoute ou pas Vincent. Ce qu'on a compris par rapport il y a direct qu'il y a de Konabiso, il a bien dit. Il faut mélanger nos familles, il faut pas que sa famille et ça Badikamba là. C'est ça. Non, tu es sérieux le moro. Na to so langonde ti bato. Donc c'est que gosse oyebi no pe mamangote. D'ailleurs to so lande ti bato. Biso maman biso kufa. Papa na biso kufa. Biso to na papa te to na maman ti. Mais ba papa na biso baza. O ba boti biso direct ba leke ba papa na biso to ba papa to ba ya ba papa na biso baza. Maman na biso kufa. Ba leki na ye bazali. Ozo comprendre. Daniel soki likambo isala minde salama ki wana. Biso to abana te. Maman Denise a $15,000. Biso bana to ozala. To ozala to mo ke maman Denise a ye. Parce que papa ne se peut pas ozala. On comprend. Papa ne se peut pas ozala. Parce que biso to za bana. Ba maman na biso pe ba ozala. On comprend. Pour abi ke biso to za bana. Nanu azana droit à mon côté ya hôtel ma po lobage. Bo pesa ngambongo wana ponga ndem nazani ne kwa dadi ti ozo comprendre a otikala ko telemati ba makambo mo nga ko mo kozoni papa na biso mama na biso poso papa biso mama biso bazalaki mbele nemsu nona nga simba pe mbongo te Daniel c'est et combien na mabon na ndenge yango nazo kende qui a proposé yango nazo kende Daniel tous ces akapu wa parents bato ba boti biso ba gosse ngo pe ka directement pe bazati yango do mona pe kaka bananu pe bomi pe ka be kozo zo comprendre Daniel tango bayaki na mbongo ba papa bazalaki ba mama bazalaki mutu apesaki mbongo baki mbongo we kabola biloti eza mbongo po ekunda dadi zo comprendre Daniel tango bapesaki mbongo soki ba papa na biso balba ke biso to zo mbongo poto simba to sala organisation makambo bi mapa na biso nana nga bisa bango jamais ke bozwa ngote te to kota mama na biso so amona ke na ba papa lokwa ba kozwa ngote ba simba biso ba mama to zozwa to simba comme ça to nana nga bisa bango te ke bo pesa ngo po dada ndongo nga te po bango nde ba boti biso dada za mwana bango to se mbongo se retubaki pa nanu eza parce que kota papa na biso ton mbongo ba bango bachaki na bango ba osimba te kota mama na biso bango pe bachaki ba kosimba te siko ipsanga Daniel kuna bo osimba te awa bo osimba te siko mbongo ezonga po eyende po ekunda dadi siko ezonga il faut mutu moko kaka apporter garant bon bo pesa la responsabilité. Vous comprenez? Si on a le bama na okosa tebeza eza radio te na lo ba chaque jour. Vous comprenez? Na noza mwana nga goston na ye na tuni. Mbongo ba pesi ekomi pa nanu ndenge nini. Réponse ba pekinga. Kota papa simbati. Kota mama pe ba osimba te siko yo lingaki na no sala nini wana réponse ba pekinga Daniel nga na tanke mutu na vanda na kwa mona lelaki na yebaki ki makambo eko suka ka boye je savais na lelaki na bis papa mso so azalaki na no nga sima mbongo te ozo comprendre so mama mso azalaki mais na no nga sima mbongo te ozo comprendre après la Rassimi Mbongo
famille ezalaki babandi basololi ke nanu au superviser parce que ezalaki kobima na monoko na ye pete bapapa babi bakaboli batache intel bokende makambo intel bokende makambo songolo intel bokende makambo songolo mais makambo nyonso bono kosala mbongo place ke bando bima pananu ozo comprendre okay. Mais ce beaucoup ça likambo na bino facture pananu azanango je te promets que au courant semaine na ozonga panayo pona la kisayo ba facture wana na kaye oyo na nazo koma intel azwaki autant ozo comprendre na ozonga la yo la kisayo mutu nyonso soko sa likambo n'est-ce pas bien ezaka te poza TV soko sa likambo atande tovani na obwazaka toujours n'intérêt poza kamba mbongo posuka lango otikala ata na moi $30 o luka pe poza lango c'est normal parce que yonde mutu o gérer balbaka muteti nguba batala raye na monorote ozo comprendre Daniel alors ce qui Vincent Lobaki qui bat tout nanano c'est par rapport à ça parce que Vincent Ebike makambu nyonso nde bande koleka suka nango finalité ezalaki nanu parce que nanu nde mutu abande kozwa ba facture ye mutazo bimisa mbongo azo pesa batu yende pe mutu azo recevoir ba facture bon je sais pas la manière d'où alobela kiango na ebitende pe batu ba ye ambela kiango mais lenga la landi tant on a tali lien j'ai vite compris que Vincent azaki na posa ko pesa batu ba détail té que le kambobo na peso détail té kambobo té botuna na bino batu nyonso pété parce que batu nyonso ko pesa no ba détail té parce que nanu mutazana ba facture azana ba facture tu vois nanu mutazana ba facture eza que ce botuni a reçoit ba facture parce que azana ngo akopesa bino ba preuve mo concrète tant bosa ba calcul bino moko bo mona so nanu legi mbongo toté mais azana ba facture na yi nini bilan wala oyo nanu fallait asala na famille asala kiango on comprend ezaki bilan ya fa les gars na ba TVT parce que azana ba explication pesa ba tuba la bisoté azaki na explication pesa na famille na yi tant ba siéger na famille na yi na suka azui kaye na ye azui ba facture na ye à présenter voilà. C'est ce qui est fait tu vois et si li ozomona place on a un problème voilà exacté parce que 27 ans bigé batu nananu bato fa batu nananu eza famille batu nagi nanu azwaki ba facture à la kisi l'affaire est close donc voilà. Donc, jusque-là, Magamboza est normal entre famille, entre vous, donc avec le Dikambala et famille élargie, tout est très bien. Non, mais on n'a pas de problème. Problème est à l'andéni. Problème est à la non, pourquoi? Problème est à pourquoi? Parce que déjà, si les autres se justifient déjà, peut-être, voilà. Mais on a tué ça yo. On tué ça yo que non, déjà justification te. On tué ça yo que direct à Vincent. Eza que Adiza la posa opesa ba détail té parce que mutaza bien placé opesa ba détail dans ba facture wa makambo nyonso eza nanu Dikambala parce que yene mtadaki ko superviser mbongo mutu o ko kendo somba siko yebisanga problème ezaka moko soki yo ke exemple yo yepa nanu obina nanu non eloko wana babi $1000 vous comprenez alors que c'est le quoi 500 nana que vérifier nana jusqu'à $1000 à Seni apprécié mais déjà on a gosse au moment que bosa ko se condamné parce que suivez Zate déjà dans l'organisation et le bien déjà et peut savoir bosa na faillite non il y a au départ déjà bosa s'assurer pas papa fiot du coup bosa dit yo ruto loba tant le langage dans que non bosa ne ba di domaine té au monde déjà parce que suivez Zate mutu musu pas cause $10 alors bi loko il y a $3 $5 $10 déjà c'est ça la perte déjà avec l'argent au bozaki nango
na makambo esalami ba dossier pour $15,000. Daniel na kize mutute na ndo peso nde exemple. Na kize mutute nga na ndo peso juste exemple. Na zo peso juste exemple. Na lobi boye. Daniel nde tozana yo toza bande ko biso mbale. Parce que bato basala organisation matanga dadi ya ki bato libanda te. Ils sont qui na pas ndenge moko. Na waza cousin, na waza cousine, dadi za ki ndeko na biso nyonso. Vous comprenez? Alors, tant on va peso tâche mo quelconque. Exact. Vous s'assurer directement. Si, toko ba na rolanda na simate parce que oza cousin te. Parce que to bi ke pas sob to yoka yango yo ozoyoka. Vous comprenez? Le seul babi Daniel yonne mutu o rolanda ma stade de martyr. Biso to nolando so na simage no osali ndeni po na stade te. Biso to zela ka compte rendite. Yondo yo biso que non. Kuna na stade babi to pesa $2,000. Hein? Biso to zo $2,000. To pesi yo non? Yo ke pa nanu na $2,000 a pesi yo. Yo ke futi na stade de martyr. Oh, alors yo justifier yo ko pesa ki $2,000 na martyr. Et ça facture non? Oya na facture au martyr ba beti caché na bango, ba komi $2,000. Yango yo remettre nanu. Nanu yango ya ko présenter mukolo oyo ba ko senga justifier mbongo wana ke wapi. Qu'est-ce qui s'est passé avec l'argent non? Alors batiaki batu pour na basala pesa ba tâche ba rosala. Vous comprenez Daniel? Bato na basaki ba tâche na bango mbongo bando bima et pas nanu. Vous comprenez? Bango nde bazo kende basali likambo aya pesi nanu facture. Nanu il était là juste pour sortir l'argent et recevoir les factures. Vous comprenez? Sortir l'argent et recevoir les factures. Vous comprenez? Et les derniers jours, basala bilan, elle a sorti les factures que non, ezaki boy. Oyo mutasala ki yango intel parce que na pesa kay pona kaya zo komana ba kombo. Ki na pesa kay 2,000 facture ya kalango yango. Oyo intel mutasala ki facture na pesa ki nga yango yo na komaki na kay. Donc c'est yango ndele kaki. Donc il est bongo. Voilà. Merci beaucoup, messieurs dames. Pour te finir, na moi page yo, Lilo, tu te rassures encore que avec les honneurs d'Adi di Kambala Nyon c'est les cas qui organisation non sonenge les cas qui vraiment c'est OK, c'est à l'honneur. Daniel, omoni makambo auto solano lelo. Yango kama nous à chaque jour si j'étais. Voilà. Vous comprendre. Et ponanga na bande lisu koloba merci na banyo so soutenaki biso parce que matang ezalara mutakufi bokundi hein le kolo nzamba sungi biso ki adadia kufaki to kundie to évoluer. Voilà. Merci Yadadia Koufaki te kundi et tu évolué par rapport il y a sujet d'abisso du jour parce que c'est l'actualité tout le monde en parle de part et d'autre voilà to finir nango parce que on est qui vraiment question on a tout nagine bandeli na tout na pe na suka na chlore na likambo il y a voilà donc ne ya on a tout na sous mutu na bon voilà donc ni na tout na mutu na ya suka pe na pona c'est préciser ce qui vena matanga elega qui bien avec les honneurs bon voilà Neko Auguste Dikambala ni a préciser biso que matanga izaki à l'honneur voilà ba dernier hommage naé et seulement qui dans les bons voilà merci messieurs dames de s'auto évoluer par rapport au sujet du jour ni na auto betali solo gosse na ba bien débit to kundi ya dadi vendredi les samedis tu fais tu payes maman ma bibi et les dimanches n'a pourquoi Ndeko Gisèle a se retrouver libanda nabana ni Neko Magi rien du tout. Gisèle a bimi na ndako babengani été ma Gisèle babengani été vous savez ma Gisèle a supporté Dadi trop hein eza ngonga oyo famille Dadi ko rejeté été ku biso to bani bravo par rapport ya kimutema kibumama o Gisèle azalaki nango po azana ngo petit lelo. Vous comprenez Daniel to wumeni na Gisèle ayaki pa na biso alidor lelo kokisi 17 ans moi na liboso mbali donc si on a bien ça calcul ya ndenge to vena ma Gisèle to ko vana peta ba 20 ans déjà hein to ko vana ata ba 20 ans déjà to mesana makasi donc pour na biso ma Gisèle azakika so moi ça dadité hein na tu to ko fela maman to ko fela papa donc ba dadi ba gi bana dadi ta troisième na biso donc ma Gisèle a ndeti maman on comprendre et ça ngonga oyo biso tokoki ko bengane na ndako te ma Gisèle abimi na ndako na ye na ba raison na ye moko particulier je m'explique
mais la pesa so ba raison o eza fort moi écoute discuter ngo ezala kiti alobi boy lokola ba panza matanga ndenge ezalaka ke batunyo so ba okende ko panza matanga na vraie façon de dire parce que tisko to zaka na matanga ndenge batunyo so ba do vanda na pas dadi ba do sanga na pas dadi lokola batunyo so ba ozonga be pana bango ya kotikala ye moko na mwana liboso alidor azaka na 17 ans on se batikala ba bana miki vous comprendre na ba réseaux sociaux partout na ba TV ba lobby mamoli va pesa ki $25,000 maman Denise a pesa ki $15,000 ba beta ba calcul ba place ba mongo musuku to ebite soki wapi ba izo koma la ba monta ba $100,000 ba $50,000 alors le lot Daniel Bisona yo to ebi ndenge kine koma ba kuluna ba koma partout dernièrement quand ne matanga la rat le boto kunave ba chege mo ba kokoti la biso na ko ba pesa mo ka biloko ba ba utaki cimetière vous comprendre alors pendant sécurité na yi amonaki lokola batune so ba obima ye pa bima na ye au lieu atikala ye moko ba ko pe yo kotelela ndako vous comprendre zo pesa ki alors biso to monaki azana torte parce que biso to okende vous comprendre biso to zo bima to okende ye muto otikala akola la pele msu jour moko ndeti likambu pe salamité mais lemsu deuxième jour la rola ba ko kotelela ndako muto zo défense na ye a ozalate alors pona ko se protéger ye moronano na bala na ye oye pauvre veva batoza bana 5 alors pour à se protéger monaki que abima na ye to bima na biso nyonso ndela mode to panzana ndako na tikala nango vide pour la sécurité ya bala on comprend alors à ma grande surprise bateau ba yaki wana ba kuti ndako vide batie makele babi babengani Gisèle mais ndako na ezaki ya dada ofutela eza lupango dadi te o biso toya Gisèle bima na lupango ya na biso to tikala na mais gosse par rapport ya ba bon je parle de rumeur hein par rapport à ba rumeur wana ba ibisi biso ba lobi boy mutafuta kandako oyo azali susuté akufi donc mutako futa ngo azali susuté yo bima na ndako bo récupérer garantie pour oluka soko tia fufu so masango mono quoi autourna kambongo esungaka bana et les autres balobini ne par rapport ya coutume na bino donc il faut noko abimana mama Gisèle donc faut bala ni soki butu mo batala makambo ekoleka wana bon ce sont les rumeurs na okoka ko saisir on peut très bien te bon yo mto ebisanga bo yo mto ebi coutume na bino bien c'est donc faut bala la butu moko wana batale lo ni soki ekoleka wana so ndi na mama Gisèle et du coup yemoka mama Gisèle ngo oyo bobi ka sengaki que non azo banga pepet bon là je comprends un peu hein, par rapport à sens il y a insécurité déjà tout ça na ba rimer ezaki déjà maman lui va payer $25,000 kuna ba yebi donc ba talité que matanga ba yebi que non neza 40,000 balles za ndako ba tenir compte tout que non matanga salami donc ba robe ko menacer mais gosse pourquoi pas peut-être bino pe famille tant nous moi na bino proposer bino lokwa bongo na raison de sécurité pourquoi pas que le baké le ko na mwana ya mwasi na bana bazana wa bana biso to libérer ka maramo boité c'est très tôt biso peto fanda nanu awa to zana na bango jusqu'au moment où tout le monde a que noté to sala boy ne to ko panzana parce que il y a encore le temps au fanda bokani sape belé. Moi je pense que le lot comment que son matin esili matin to kundi déjà matin ezate mais je crois pas je pense même pas que non bato ba nzinga famille restante panzana ngambala moko basala na monde ko akufeli bufanda pourquoi pas botelemila ki ngbo libérer malamoko parce que le lot bimiki famille botelemili contredire nga moi muke par rapport ya makamba famille na makambo yo lobi que non moi si ne mo rasingi or kizaki bino ne boisi azua garantie pour que balo na mbongo Daniel omoni Leonde to solana yo mutu nyonso Daniel na vieux eza na Kisasa faut aller fois abunda vous comprendre mutu nyonso na Kisasa lelo pour aller fois abunda batu bazana ba occupation na bango vous comprendre il y a déjà ba utaki mboka pe bazonga
bando kada di mususu ope ba yagi wana pe mso ba rapena ba kota ba kimbanteke kuna ba kina ba activité na ba blongo na bango tanyo so ba vanda gi wana ba boma pe makam na bango ozomona nous on pouvait pas forcer les gens que non il faut botika la rare ozo comprendre mutunya sa ki libre déjà le rôle là et puis les londo to so na yo mokilo ezo changer to comment osambela bakuti mwana o babikila banini to ça les aralango pe na susté et comment ce moi ça profil mobali bo bing ba pasteur ba sambeli pona ye et puis bo libérer vous comprendre maman Gisèle dans la bana année 5 vous comprenez Daniel banana fobalia pour ba kende classe il faut to machara ba monter faut pas être hypocrite ngal dor be ngalem sur na téléphone to yalem sur na ndako e bisinga ke no gos ba bengani ngala chiki vous comprendre la cause même sur na $10 na bine adore baksan na $10 au foot tout temps maman souci mais nando ke nanda kwa Gisèle chaque jour te problème c'est que non lo baliete lamba lo bisu na lamba vous comprendre alors to ko kanga été vous comprenez Daniel Gisèle aza mukolo pe ya danger pété maman kokote tila dans to ko zo pe mbale mususu vous comprendre a ko zo pe mbale mususu le temps à monique pour la sécurité na il faut bima bo so nga gosse na obiki te Gisèle yoko ke nam te vanda so ba kotele na ndako na kwa sime Paul bana lobaki na ngana kende vous comprendre na kwa simete alors tant à réfléchir sur ça ba tupé ba kwa bande ko kende ngapende na zabu na za marié moni bagi na nga moi si nga pas supporter ti mikolo na nyonso gospel na makamuno ya matanga tombe ba bo kende alinga yo pozo ngapia mona yo vous comprendre et c'est évident alors le mapé gospel makango pe silé ya rapena na mona yo to na bise ke doté yo vanda kana kuna yo moko ngala zaka pa ma Gisèle te vous comprendre nego benga lelo pena zo temps ya osala émission na yo ndenge pe fona salem soupe musala nga musulobi vous comprendre alors le ko les aki ke tok panzana na ndeto solaki tant ya proposer ke yepa ke nae pour na ba sécurité nae ngala mona ke on mabete na bité na kanta batu mususu menga na mona ke on mabete ke azinga kende na ye pour na sécurité na ye ya mibale ce tozongi na makamba mbongo ndako wana dada ndo futango plus de $250 on comprendre ya biso nous ne to vivre boye riche pas zate toujours bunda raka on comprendre dada ebiye monde nini avant kufa nde ando fusala pa futanda kuna ye on comprendre lelo moi sina tikali ye moko loboko moko ndako na soeka sali 2 mois akofuta $250 te c'est $500 nde longa la garantie na ye on se comprend qui perd Isaïe alors ce qui à réfléchir à Monique na lukanda kumona kofuta lem soit $70 on a koki kokoka na bima sikoyo apo bazon selanga garantie wala et permettre ngala sa makamsusu et ça peut mabete po ndako $70 je futa ndako na ko ile mso peut-être $30 à pam on comprend ah merde ngana ta moi $30 40 et mon lambango on comprend mais c'est ça que ndako moi $250 ngala pe richeté na banana ngonde ni on comprend to banana ngonde ni babaka ce soit l'air que kokina mungongo na il faut pas mâcher les mots on comprend bato nyonso ba oloba wala ata mutu moko te aroya pour bisa Gisèle ke bonda wana $250 ngala che 6 mois na ndo futela mutu ko salo pe plaisir moi moko pa tindelo $250 deuxième mois tout le monde a rangoti ya deuxième mois pour bengue bo téléphone comme sonner comme ba répondre yo comme déranger alors tout tika lo ba ba sentiment on comprend tout tika lo ba sentiment tout ça makambo to réfléchir la femme a réfléchi à Monique pour bima pour la sécurité na ils a mabete abimi elle a réfléchi que na mbongo wala soit récupérer mbongo na ya garantie à cause ndako ya ko futa opé bato ko aider facilement ponde to za bo Daniel so mo sa dada bingo na téléphone abiki Daniel deda za boye dans la problème ndako la futa $70 pour yo aider ils à la facile otalobi ah 70 na ko même la mère ata $40 à $35 déjà que diminuer charge pour yo poser la charge na faut pour foutre parler na yo vous comprendre mais c'est comme que $300 oye ba coûter soki yo moko banana ondeni vous comprendre donc ngala mo nango mabete mais mabe zate ne ka borobi bongo mais ebimi bien te parce que ba intervention ezali
au bat balobi kino ba bengani ba misi libanda ba kene boye ba sali boye. Bon, c'est bien bon. On est ça ma rumeur. Sikoyo, tant nous y a proposé qui bune loko wana que ngafona bima pona insécurité. Aibse qui nous place en Okende. Oui, mon frère. Tant que tu sois là qui pour Gisèle aller à l'Inga bima. Tu sois là qui en famille. Na famille Gisèle. Kota maman nae. Na famille Gisèle. Kota papa nae. Pardon. Biso. Na koto na mso tebe kende Gisèle au bima. Au kende kota famille papa na bango en attendant à Lukanda. Yango nde tu sois là qui. Njonzi na bango andoko loba makamba lobaki. Biso. Toke na mwana na biso. OK? Ce na oko sanza balikolo. Biso toke na mwana biso me bolobi nini pona bana na bi na bino. Vous comprenez? Nde biso tozong sele bango réponse que bozo kende ka lelo. Moi to epesa bino réponse kaka sikoyo ndeni to sola pona bana ezate. Il faut quand même to là to réfléchir comment faire pona bana. Vous comprenez? Comment faire pona bana ndenge to sola ki. Biso debi kende Gisèle azo bimisa biloko na yanda ko azo kende et papa na bango en attendant Luka ndaku na ye. Moi gosse j'étais surpris à romona que Gisèle a se retrouvé et pas Delta Force. Ndena yoki, je sais pas. On a commis même pas kuna. Oui, il y a pas président Delta Force pour l'instant. Moi gosse, je vous informe que j'étais surpris. Et moi na bino ya suka je crois et ça maladie na kalembelembe. Non, bon en tout cas moi na si tu as gagné l'article moi j'ai la obélité. A comme pas belle vie. Na mitu donc pour l'instant maman n'a pas belle vie. Bon ben faut pas se sanga ngala za surpris parce que ngala yebi que Gisèle tia obimananda kwana ba papa na ba onde ba OK. Ah ça y est pas président Delta Force. Nazoka moi. Et du coup naza a comme pas belle vie. En tout cas naza surpris mais non pas sa faute pas ma Gisèle té. Ou peut ça ce qu'on a une faute de gosse parce que ça bino de ba di kambal. Non, vous savez au moni so mutu awbel sa mona kituntu. Conseil nyo sa yo rara. Ki bachaka loko boy, bachaka lumba, bachaka boy. Vous comprenez? Mère aza sous choc, mobile na ocho kufa. Vous comprenez? Mutu nyo so zo ila e bêtise na litoi. C'est pas bien. Mutu nyo so zo ila loba boy, sala boy, c'est pas bien. Bana wana balidor bate graba bana na biso. Daniel ngalo epsa yo. Ngande na papa na tikala na bango. Atana na rien. Mais ngande na papa na tikala na bango. Vous comprenez? Le loto obetano lisolo po ebemba da des ana osika. Po ebemba da des ana osika. Lobby ba makambo nyoso esala oyo esala masuste. Mais vous comprendre que nga biso toza ba vrai papa bana wana parce que biso to ndo zalaka pona bango c'est chaque jour. Vous comprenez Daniel to ndo zalaka pona bango c'est chaque jour. Ba makambo nyo selo ba mo biso to landa ngote parce que bana na ba bana na biso. Parce que ma Gisèle ayi binde ninga la vanda na bango. Dadi aza mutu abandoko voyageur kende bangola mama ba tournage na ye. Nga gosse ndem ndando tikala na bana wana. Na mwasi na ye. Aroya pena bisinga gosse. Moni ma Gisèle. Moni bana bangoye. Mais quand même les lois bimi le rôle a bon négligé yaya. OK. Des vies comme ça makambo belé moi je manque même le mot hein. Moni ma Gisèle lelo soki a commis tranquille. So apandisi moral na être tranquille. So tuni o ipso maramona o ipsayo. Dadi azokinde bangola ta mususu. Dadi azaki artère comédien. Azaki mutu bando fute na fin du mois té. Et mam no ipso na TVT. Mais no ipsayo. Dadi azamutu bando fute na fin du mois té. Dadi azaki lemsu pour mon apé, c'est mo pour mon pe copé théâtre pe na kini pe simbi susté. Et senga ka bima. Tamso bima na pe kana mbongo producteur. Ndao memai. Atika pe lemsu na mbongo té. Ai pe lemsu na ma Gisèle lemsu na bana pe singa goso moni bana. Na mwasi nanga bango ye yo vana bango le pela ke na ndoko zwa donc kabulango na bana nanga na mwasi nanga da ma Gisèle azaki mwasi dadi. Vous comprenez? Donc elle sendeni na vanda na bango aibinde ni kende azana tandinga azana soka binga na 12h30 que moi nanga ça la fièvre aibi ke na 12h35 minutes na za dishawana. Vous comprenez? Donc
bato yo ba za pembeni na ye wana bazo nga ba créer ba makambo wana nyonso plus tard ba okende Daniel tozonga na to kutana to tout dans la case susu non d'ailleurs soko permettre nga ndé na tambula bona saki na nga nazana émission mo na salaki ba filmaki nga na bi qualité image yangote mais soko oko permettre ngai na temps na lo bana yo oko na ko pesa yo image wana moko mukie o tieli pe bato ba ta l'émission ba omona c'est plutôt toza mabe omona na kati émission na mwana o Gisèle abotia liboso pa na nga na ndako on comprend ti na ça l'émission na ti journaliste et pas tout na nga makambo wana avec l'enfant de Dadi abotia na Gisèle liboso pembeni azana na 17 ans il dort non préciser bien 5e secondaire donc soki biso to aki mabe to sala mama na bango mabe to bana to bengana ki to so ni na dort ya pembeni te parce que le dort aza moto aboko mi maboko Gisèle bandaki bébé ti akomi na 17 ans. Vous comprenez? Mais nga na ndako na kutie pa na nga na palais azolia na ye osaba makam na ye. Vous comprenez parce que bikaza papa na c'est chez lui. A revendre na ta soka bike cause ni azabu kula na kendete na ko balela na ko benga neti. Pourquoi maintenant Nyonso je suis présenté les dos parce que maman Gisèle déjà elle se retrouve déjà et pas le président de la faute et du coup le truc information monsieur soit commis par maman Bellevie et tu n'as pas eu le temps ya robenga ya koyeba c'est quoi juste bino famille a dit kambala bande ronaye se motiver te boyeba juste parce que bino ne boza sali bino ne salité là ti bino est-ce que depuis l'obiti to comme il na butu to que moi sur le 3e jour ba démarche ni bosali pour boyeba quand même vraie cause o ezo tambwisa maman Gisèle parce que tu sais biso ko ngona ndako zaki pour ça na yemoko. Donc c'est qui bazon si les garanties na maboko na ye mais ko telengana ka bongo wana eza sonité pour na bino non Daniel na tu pisa lo moko ya mutu ya o comprendre te eza ngonga oyo biso photo luka so ma Gisèle te na minute poto tout na ye qu'est-ce qui se passe te parce que bato baza pembeni wana o ba créer ba makambo wana baza ozo bazo mema zalawa afu ba loba boy afu ba sala boy. Vous comprenez Daniel parce que na ebisio ke mukolo ya suka maji pa bimalanda ko wala ba papa na bango bazalaki. Vous comprenez pe biloko libanda te imana ndako wana ya koboka biloko libanda te maji sela akangi bisaka na ye ba TV na ye ba kiti na ye ba biloko na nyonso ndako ake asika. Moi j'ai eu le temps de parler avec la maman responsable ya Lupango Azara na Belgique. Il y a une bonne mœur hein. Donc na kotanga komboné directement beauté mais natanga déjà komboné pour ne pas seulement citer komboné ay tunenga bi mais comment est-ce que yé tabi pour la contribution na biso to lobaki que mois ya janvier na mois ya février ba futate bafuta ndako wana te mais comment est-ce que bakoki kobenga na bango directement na voilà siko likambo komelaki bango na sango voilà yango na OK kutuka bien comment fait-il que maman lobi qui a passé 2 mois hein que mota futa ndako te biso skoto baneke bima pour biso to ko futa $250 wana te oui là c'est la maman na ko benge pe siko voilà donc c'est-à-dire quoi et ça que ba Gisèle yemoko voilà attention bolobi na ki asala 10 mois wana afuta te akovanda na ndako wana te parce que azana ba raison na ye oya monaki ki na kovanda wana te ba raison oyo yango na ote ko yebisa yo ki akovanda te parce que akomona ndako komi na insécurité ba koki ko kotela ye wana eza raison na ye le plus fort vous comprenez donc oyo ya monaki ka kovanda na ndako wana te yango wana izate ke o toyaki obengana ye o toyaki soki nde moni bato ba comprendre te nga na otie pisa oya nga naza mwana suka badadi na mwana suka badadi nakoki jamais kozwa mayele ka fo likambo komelanga te dadi na biso tia kufa nga na ndima te ke va ko kufa un jour n'est-ce pas bien vieti azobela nga azaki kana kondima keza malade akobongana ye vous comprenez mais velo azate donc c'est-à-dire que on comprendre que mutunyo sona mukilo yo azana jour na ye a okufa vous comprenez ngapi na sali mariage ngapi na mwasi nanga vous assure vraiment que na olinga so ngapi na kufi babenga na mwasi nanga na ndako vous assure vraiment que so nga gosse na kufi na olinga so ki ba Daniel ba yeka na mwako de $100
moi c'est nanga zwango te na olinga ngo te ozo comprendre alors lo balobaka loko lingi basala yo te kosala pe muninga te ozo comprendre alors nga pe naza na famille na nga na obota bana so nzamba pamboli nga pe na opepe baka so pe nzamba pamboli nga pe mso na soma pe lupangu je sais pas place nini destin me mabiso bana o dadi atiki to bi ba destin na bango te tant mususu alidor moto za président de la république un jour tant mususu te grand moto za la je dis ba kambu na biso ya mikolo ya kuna baza ba to ko négliger tant mukolo morte pona bonga fozara bono nga gos na botité na robo ko la lidor bien a JPV gos mta boko lenga bien vous comprenez na tamboli na bakara ba $100,000. Donc, si je comprends bien, vous n'avez pas le temps, Héroé, bah, place-moi Snamino Azali parce que Azab mal entouré, c'est ça. Donc, on est dans batu. Non, non. Daniel, dans le Bible, Mungongezali. Mais n'enga tambola bon, on a bana. Si, parce que ma Gisèle Tangazo Bima, na tu sais yout. Bon, en fait, parce que Bino Bokani, ça qui que. À qui est la famille? Non, la manière dont nebo solo la qui nebo solo la qui bon qui à qui la famille na mais elle se retrouve directement par président Delta Force. Personnellement, je suis étonné. Dans le regard, non, moi je pas Delta Force c'est comme ça. L'air Alain Nani non Serge. Bah image mon gros qui on a bon la Boutou notre frère comment Sudianta Azakona Suprême. Basa iba blo moi basa qui on a Gogan du coup tout le monde quand même que na camarade ya maman Gisèle azo témoigner Kenny que biloko mon ko babimisi babiloko ya Gisèle biloko yango yo faut yango donner le type ça yo nangala ba momoko boiza TV et ça la bien té comme ça moi là obi Daniel bantourage ya biso yo pour yebara o vanana ni nan pour vanai c'est important. Vous comprenez? C'est important. Parce que quand tu es comme tu sois pembel na yo, autino maramo c'est kaza pour ça bolamuno. Voilà. Vous comprenez? Na to belo moza très important. Que bana dadi ti ba biso ba gosto kufa. Ba ozalaka bana na biso. Ba do beta lisolo ke papa msa kufara atikara biso pa intel. Vous comprenez? Ba to nyo sona bazana na je sais pas ce ba olinga nini. Maman li vatika ibiloko. Papa Dadi aboti et surtout pardon na kata ote surtout côté à Babiloko balobi pe bien balobi biso tozana ebembe kuna tito zo lelaka côté on anda ko bozo partager ka biloko lipapu asoso yo zwa lipapu yo zwa nini sima soso yo zwa nini lipeka jamais jour oyo babiloko oyo ezaki na kati ndako mama lui yaki nango Dadi a botti plusieurs femmes. Le sobot d'Anna Bassimi balé comme des GBL. Dadi a plusieurs enfants. On comprend? Toro qui cause bilo kwa Dadi na loengete. Vous comprenez bien? Toro cause bilo kwa Dadi na loengete. Dadi a zana bana na ye. Oya tiki. Alors, bilo kwa Hitler o ezalaki babimisa kiango. Babima Gisèle na li bota oyo Dadi a bota na ma Gisèle. Bilo kwa na bino yango. Na libota oyo Dadi abota na titi biloko na bino yango na libota entel biloko na bino yango ozo comprendre mon frère biso to zaba bande kwa Dadi kandi ozo préciser awa ba jeune bon na ki nango tout droit pour te se comprendre biso to botamina Dadi papa moko maman moko ozo comprendre. Mais Dadi azaka la bande de bisoté. On a des cousins, tu es béni bilongi mais tu es béni mitema, tu vous comprenez? Nenga l'on a protégé Alidor. Tam sunde mutumsu pa on a protégé été. Vous comprenez? Alors, ngala Dadi à part bana abotama na banzetete azana famille. Ya muke ope etikali il faut ba pesa pe famille wana obayaki. Parce que Daniel, on va préciser. Biso ba fundi bino ba to quartier. Te ba ta quartier ba contacter les ba kabula biloko. Ba kotité. Te muna chassa vivre na e. Te Daniel, on va préciser bien. To yebani bilongi mais mitemati.
Vous comprenez? Nga gosse na koloba. Moni kecha dadio. Wape sangwa lidor. Na funda mutute. Mais tam su cousin mora utegi soki wapi. Aneda obet lango calcul. Vous comprenez? Na yebi mutema na été ceux qui zandere nini. Tant ya lobi mais que tu en as vu mutatika kyango nga fona kenango. Exemple, na funda mutute. Sokal doral nga zwango. Misuka na otala yi. Ya pamba. Fatika. Vous comprenez? Exactement parce que nga limité que lidora zwa catch. Te. Vous comprenez? Ponga na rofungola yanga. Na pied. Vous comprenez? Et pour ya zanga catch te. Mais atika wana pas cousin wana ça na besoin. Je sais pourquoi. Parce que nga na botami na dadi papa moko maman moko. Tant no mona lidor no mona dadi na biso maman. Bongo affaire ya rolala nanoko. Affaire on peut na monto sota ki yango gosse par rapport que tout le monde a que maman Gisèle et Daniel on a vraiment franchement son abisso au contraire c'est que na kosio ngai likambo oyo zo pisanga sikoyo ngaza nga courant na ngote wa place na bino so na lobino na ndenge mususu c'est na kosi surtout so na bina bongo pour caméra na biso tambola qui vraiment bande quoi quartier banini ba vivre non il fallait qui maman Gisèle bala la butu moko soki na banoko soki ndenge nini atala makambo eko leka on a bon expliquer bango je sais pas bon j'ai pas compris fallait un peu on a été gosse à expliquer ngai biso toza ba Congo ata so ba basala ba kuti mango ba Congo bazala ba blo wana te kio mwasi ya muta kufa ki blala na no koto sona ni en tout cas to zara langote ba kuti mwana ko tuna ba Congo non c'est faux et archi faux ba ko tuna ba Congo nyoso kuti mwana ezala rate que mwasi ya mwana kasi ya na noko non pour quelle raison le besoin que tu remontes sambela mon dit biso ba dikambala bo to sambela donc et ata biso moto lingango no ti vous comprenez et de so ngona bloc on a biso to boya yo because vraie cause na boso obimiso luba izani parce que les gens parlent ba olbani non mon bon ezala ya pour mbongo vraie cause pena pour maman on a banda ko telinga na telinga yemo pena bimisi na ndaku na bimananga abandi aya mabe akomi amabe Daniel no type sayo cause zaka moko alobaki azana insécurité. Moi-même, comme tu me vois là, je suis étonné, ma Gisèle, alala ki pentel, ma Gisèle, alala ki pentel. Nga gos na za étonné. Na okamwa. Bref, notre bisayo, yo mo za mieux placé, au solarana ko lupango ba pesier 2 mois à foutate. C'est-à-dire que la gratuit, non? Ils a lupango na bisote. Bisoto yo bengale na lupango batu nengeni. Ya lupango na bisote, eza lupango dadite oyo da sombaga tikite. Eza lupango local, eza ndako location. Bande ko louer appartement na ko louer. Vous comprenez? Tant ko lupango bi ke na pesier 2 mois à foutate. Bisoto bi se que non bima po nga gosse na ko lala kuna. Te. De ceux qui a bimi margué 2 mois ba pesa ke ya ofele, amoni ke il faut na bima. Asa na ba raison na e oyo na zo biso ke za raison le plus fort. Eza que azo banga ke ba kotele na ndaku par rapport ba monta ba mbongo ba bande ko loba po so ba kotele na ndaku ba yo kele mawate ke o mobile na ocho kufa te. Mais si qu'on a suite à ba makambo non parce que binone bobimi ba tumabe pour l'instant. Okolo banine parce que bandogono so ba okamwa bino o famille mo ndeni o fa ba nyonso ba so mutazu likamba ba o famille ndengeni. Et okolo banini donc to okoyebisa maman Gisèle nini parce que il a tibino vraiment. Non, écoutez Daniel, les gens ont raison. Moni batu bazan a raison au loba parce que moni sangwa musika izalara bongo. Mais ma belle biso kandi na mona ka moko pa na biso ba congolais tozanango. Tolinga mingi ko yoka litoyi moko. Vous comprenez ma belle na biso kana mona na Congo ya ngwana. Batu batira attention ka mbala mona moto afundi amonika te azana raison. Balinga ko vérifier te bayeba pourquoi les kamane salami bongo. Vous comprenez? Ngana yebisa OK na caractère à Gisèle. Na ndeto vanda nayi. Daniel soki nazo kosa mutu mswa yo laksanga contraire. TVza radio te.
Mutumora laksanga micro vidéo o Gisèle azolo bake ba bengani o mona kezate o mona ka ke bato baza libanda na balinga ba créer likambo kande ba loba ozoko pa Daniel ka bangonde ba loba mais biso pe le roi ba goso nzamba pesa biso pe mitema moko boye soki ya blendeni na compona rapete ba makamana so ba loba na olanda ngote parce que na bi que les enfants là sont mes enfants mais biso ko Daniel soko pesinga nzela na opeso image oyo ko chaka ka po ba bona neni na vivre na banango. Vous comprenez parce que j'ai une émission sur la bateau ça na ngai alidor na ngalanda de soke zalaki que to bengana ki bango bador ngaya pa na ngalanda ko te parce que za mukolo 17 atika na une année pour comme à 18 ans comme adulte. Vous comprenez donc azo comprendre les kambo nyoso akoya te al bango ba bengana ki biso bango ba sala ki bo mais moi nazaki ayaki ako ali pe asali pa kaka sala azupe mo ne pa car akei abigos no ya dimanche so ye dimanche nanda kunanga na caméra na yo okuta lidor chinga na pale. Vous comprenez donc on n'a pas de problème avec les enfants même pas avec ma Gisèle. OK. Et n'a pas Eni, c'est vrai hein? D'ailleurs Eni peut écouter d'ailleurs tu auras un problème na été. OK. Depuis kala Eni tu auras un problème na été. Et n'a s'expliqué déjà une fois moi mes attentes moi boto se comprendre la télé biso to même sur ba média na zoara moi interview mon na Gisèle et ça la moi bien et puis to solo et puis on a arrangé ici là parce que bana nga baza kuna donc voilà. Merci beaucoup un mot ya web sapé bande konyo so ba balinga ki pe ndeko dikambala de partout ou wapi bazo jije bino par rapport ya ba situation ngo na habité ba retenir nini sur makambo nyonso. Non mais ngala le bana ba retenir ka que o ya ko retenir ça ka que biso to za promo banate biso to bengani banate ce bo vérifier bien na ba émission na ba internet bo mon émission mo na sala ki wana la canal 1 na moi na ya Gisèle na ndako donc on n'a pas de problème avec les enfants même pas avec Gisèle ngam rogos di kambande na za bonaza surpris ya yora que Gisèle lo la lagi et pas Belleville le balalaki et pas ya Delta Force parce que biso là to so la ki na itanga zo ki makanisa okende famille na ye babaki ke ba okende na ye to sala ndeni pona bana biso to sengaki batikela biso butu to lala pour to réfléchir qu'est-ce qu'on va faire pour les enfants to sala ndengeni qu'est-ce qu'il faut faire to répondre bango kaka directement bongoté parce que ça la ki question biso to lala peto to réfléchir alors on ne se les kalango wana ezala ngora entourage bato bazara pemeni balinga koloba to mutaza un problème naé bazo ko côté ba maramo na mutu o eza bongoté après na simation bato balini bino botika ye mais dommage pour vous parce que biso peto ina na biso yete parce que to bi ke mutu na sous choc ezala rara o koloba ya yoki mais na caractère ma Gisèle pe o tika la po monata mokolo moko te pe aleka na TV loba bino pe kaka ne bono loba na bino biso pe koloba na bino eza nango biso eloko te parce que biso pe toza biso mité ya mabe pa bana te po biso moko pe tokobota biso moko pe tokokufa biso pe bana to pe bakotikala un jour alors tolinga pe te bato basala bango mabe donc voilà merci beaucoup merci pour la présence nayo malgré il y a beaucoup à faire mais on s'est présenté quand même pour tout me camper coacher les points sur les i par rapport à la situation et se présenter pour la micro ce zolo mais puis là ici moi moto merci vraiment on a habité ceux qui ont payé sa bande nayo mboté tout banan a habité pour tout kabona biso pour na mokola lelo. Ouais, merci Daniel. Donc, na lobaka merci na bateau tout ba soutenir ngai depuis ba makamnos ngi bando salama. Pourquoi pas tout na loba merci na maman na ngai Brigitte Bumba maman na nga vraiment zalaki na ngai maman na nga Ani Lumbala mère makambu tout wana zoyo kala ba na ba réseaux sociaux ezala ngo pe Gisèle te ezala ka bato bazaka wana bazolo baloba na bon po mukilongo ebika ndenge zalaka biso ko benga na pe banate merci pe na masala nga Lionel Kasoa et patika ngate il pasaki toujours na ngai na bino Daniel Bio TV, Bozaki toujours Nabiso quoi. Donc voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup, messieurs, dames. Merci. L'heure de séparation, vraiment, vous remettez la fin d'une chose qui est son commencement. On a commencé avec notre frère Gosse Dikambala, voilà, Pitolobi, par rapport à l'actualité, par rapport à Yannyoson, beaucoup de précision. On va prendre le temps encore de voir les autres par rapport à Badir. Le messager, Maman Gisèle ne se retrouvait pas président de Telfort. Un jour, je me suis retrouvé par Maman Bellevue, je ne sais pas.
Mais la précision est belle, ça me pas de Kogos que c'est elle-même a proposé que non pour la insécurité, pour la sécurité, naïe par rapport à mon insécurité, ça qui place à se débarrasser nandako. Mais tout cela est déjà biso tout cela qui avec le responsable numéro 1, il y a le pan donc tout cela très très bien. Salut maman, n'entend la comboté, mais salut. Donc, mais tu comprends les situations comme tu mais quand toujours côté la comment est-ce que situation en parce que tout le monde va déranger, tout le monde va me tourner vraiment malolo. Naïbi ko s'est dérangé trop mais Dan est-ce que Dan ngala bino tout le comment tout coûta la gosse. Bosu ba précision par rapport à la situation. On ne sait pas si maman Gisèle a mal entouré tout a raison. Là si à vérifier, tu continues toujours l'enquête nabiso, tu me consoles toujours na situation où ils ont comme nabiso parce que ils ont ça là passé. Voilà, je dirais un grand merci à notre sponsor, là c'est FBT Misalandé, transfert d'argent, monnaie transfert avec sécurité. Donc Misalandé quasi injo. Donc et je ça la malakati à FBT Misalandé, papa Paul Fikipo merci et maman Nathalie Fikipo. Pourquoi pas aussi dire un grand merci à notre maman Arlette Célina Kilolo. Maman Fifi, Mafouani, maman Ireno Kaninda, merci beaucoup et mes condoléances à notre maman Pierretto Moulinga, NP. Maman, vous avez dit Kinshasa malgré ton monanité, mais courage, on est ensemble, il n'y a pas de souci. Et surtout que tous ensemble pour un même bit. Si Dieu ne revient pas, on va encore se retrouver dans le numéro Moussoustou Panzanteke, Tosombi Kisamakanisi, Nadej Dikusa, Nadej Bidunga. Ça la biso bien mais j'accueille d'amour et guérison na yo maman Lina Mavinga Giskin, c'est pourquoi pas la grande famille les Bika. Moi je vous dis bye bye. Vous êtes sur BioNews Télévision, la télévision autrement.